pour toujours vivre le monde. Bien, tu fais, bisous les camalobana et toujours un enfant. Bonjour, vous êtes sur DMTV. DMTV nous encourage à nous protéger contre la maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. La prévention vaut mieux que les soins. Lavons-nous les mains régulièrement, surtout au moindre contact avec une tierce personne ou une surface quelconque. Gardons une distance d'au moins 1 mètre entre nous. Protégeons-nous. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali na esengo ya koyeba ke bozali ebele o bozali kolanda bino tozali pe lisusu na espoir que sika bozali ko se porter bien santé ezali kitoko malgré ba moment difficile oyo tozali biso surtout kolekisa na problème ezali ko frapper mokili boyebi parce que actualité ezali toujours kaka dominé par progression makasi ya maladie oyo coronavirus maladie ebandaki na Chine na ville ya Yuan et pas wapi bato ebele bakufaki mais maladie ye kopanzana ekomisi na Europe finalement Afrique bazalaki olobaki Afrique ezokota penza te si ekoti na Afrique même si jusque là c'est vrai progression dans Afrique le nombre ya baka ya badécès ezali na ba même proportion te que ndenge ezosalema na poto mais il y a des cas déjà dans la République démocratique du Congo tokomi sikoyo na 30 cas confirmés ya ba infection à maladie à virus Covid-19 dit coronavirus pe tozali déjà enregistré déjà cas il y a décès un moko isalemaki vendredi na popa d'après ba information officielle oyo ezwamaki na ministre ya santé Etienne Longondo même si yé aboyaki ko décliner identité ya moto akufaki mais polémique ezali sur identité ya moto akufaki parce que mingi batambusi déjà ba information sur identité na il serait un médecin oyo azalaki pe membre ya gouvernement du moins na kati ya cabinet moko ministériel. Alors maladie oyo lolenge ezali ko se propager d'inquiétude ezali ebele surtout pour na biso bato ya République démocratique du Congo na particulièrement na Kinshasa na ville ya Kinshasa inquiétude ezali makasi quant à lolenge nini sengeli ko faire face na maladie wana au vu ya ba moyens insuffisants au tozali na yango toyebi na ba conditions nini ba hôpitaux na biso travaillaka manque ya non seulement ya ba moyens manque ya matériel pe oyo esengeli kosunga pour la prise en charge ya bato oyo bazwami déjà positif na ba test oyo ya maladie wana to pe bao bazali déjà kobela maladie wana nde ezali important pour na biso ko étudier ba piste nyonso to koki komema solution. Je pense que na cadre ya étude wana ba piste koki komema solution. Président de la République déjà a joué un certain nombre de mesures qui permettre de limiter au moins propagation de la maladie wana parce que vous dites que la maladie wana est au Kamboula na bateau. Donc ce qui va la tambolité et aux alapés difficile pour le virus wana yéfe à coca se propager. Mais Tomi Tunimboy, est-ce que il n'est pas temps que population congolaise a bandature moko préventive ya malaria? Pourquoi Totuni Bongo? Totuni Bongo parce que de plus en plus ezali kolobama na mokili mobimba en tout cas pas il y a des scientifiques bazali koloba que ezali na bakisi moko antipalidique donc bakisi ya malaria ou ezali ko se montrer efficace na traitement contre maladie wana virus Covid-19 dit coronavirus. Il s'agit d'un produit oyo bien que les vagasus sont vraiment consommés sur une jukanet la République démocratique du Congo na Kinshasa bakisi se montrer beaucoup plus efficace parce que malaria pe na évolution nango a commencé à très résistant et de temps en temps ça très
résultat na bakisi msusango esengeli pe vraiment de temps en temps ko s'adapter na résistance wana ya malaria mais kisi ezali kotanga ezali chloroquine toyebi donc nivakine oyo ezali vraisemblablement ko réussir na traitement curatif il y a coronavirus. D'ailleurs, tout le monde que dans le monde, de plus en plus de scientifiques bazali vraiment confirmer l'effet positif il y a qui sur virus COVID-19 il y a coronavirus et donc pourquoi pas na biso tozali na ba manque ya moyen to ko explorer piste wana d'autant que ekoki ko sunga en tout cas ko jubiler crise sanitaire ezali kokotela biso déjà na vu exemple lokola ya président Donald Trump oyo déjà si apesa ki déjà feu vert pour que utilisation ya ba produit ani ko salema pona ko maintenir santé à l'américain malamu pour la sauver l'américain bakoka ko succomber na maladie wana donc l'Amérique la première puissance du monde oyo y est déjà azali ko s'aligner derrière qui wana nous pensons que sengeli na ba chercheur na biso na ba médecin na soba ko explorer voir na docteur Jean-Jacques Mouyembe nous ne comprenons pas pourquoi question, il y a un traitement wana avec produit anti-paludique, le col nivakine, pourquoi ils ont soulevé, que pourquoi on n'en parle pas, on parle beaucoup plus de la prévention, c'est qui est une bonne chose, mais quand même pour n'abaka au des ali qui est avéré que ma malade, et c'est quand même que n'aba scientifique n'a dit sur vasali na charge il y a qu'à lutter contre épidémie oyo, pandémie oyo, et c'est va exploiter ces pistes wana pour que bakoka à leur tour aussi quoi valider en gros de sorte que quoi vous allez utiliser pour nous consulter déjà bandeko oyo bazali déjà malade et prendre une cure préventive vous allez malade pour toute la population wana pour permettre d'éviter que coronavirus Coca-Cola pour ça la ravage na kati ya ba nzoto na biso. Donc c'est une question que nous nous posons parce que tout le monde même na Maroc gouvernement ya Maroc ya ki ko zo résolution ya ko somba tout un stock ya ba nivakine et sombi yango nyonso en tout cas pour que kaka pour la santé ya ba marocain. Donc soki mboka mobimba lokola Maroc est décidé et ko se procurer un stock mobimba ya antipaludique lokola nivakine c'est que ezali ba blague c'est que c'est sérieux et c'est une dit surtout qu'on l'a de la pépite on a malheureusement et à la ministre et à santé ou à les médecin docteur Eteni Longondo tout ça pour yo kate na ba dire naie par rapport à lutte contre maladie coronavirus tout ça yo kate y a exploité pépite on a toujours kate ou ko za la parmi ba solution il y a qu'on permettre na bandeko ba déjà maladie on va ko recouvrer santé na bango. En plus, la bonne nouvelle est que les produits ils coûter pratiquement rien. Ça peut être à la portée de n'importe quelle bourse. Donc pour la ce serait vraiment intéressant que tout pour que tout sauver ma vie. Je rappelle que la maladie le coronavirus ils s'attaquer dans le système respiratoire, on a dit ils la complication respiratoire au point que ce qui est aggravé et au sein là que nous tout pas respirer on a besoin d'assistance respiratoire. Nous savons que dans notre pays tozali na ba possibilité il y a un nombre à faire à 100 personnes ceux qui bangonne sur besoin d'assistance respiratoire pour cocater parce que nous n'avons pas matériel wana ya ebélé tozali nango et comme santé donc ça va vraiment très compliqué. Il y a aussi ba spécialiste na médecine bazali ko signaler na dit qu'il y a quand même des personnes à risque par rapport à la maladie oyo que ceux qui a vu yango il y a ko développer maladie wana na ndenge moko ya makasi pe ekoki akoki ko subir ba complications tozali lokola na bato lokola ba diabétique ba asthmatique et même bato ba fumaka. D'ailleurs le médecin baza ko recommander na ba fumeur ba arrêter de fumer parce que ce qui maladie wana côté pas na yo vie état de corps ba poumon na yo za nango à la suite
ya ba ndenge ofimaka wana ekosala ke situation s'aggrave makasi mpona yo. Alors vu que mboka na biso ezali na badiabétique ebele bamédecin bayebi en tout cas na population kinoise soki pourcentage boni ezali ya badiabétique en tout cas c'est un pourcentage très important tozali na badiabétique ebele wana topesi kaka exemple par rapport ya diabète pour dire que bapersone baza à risque ya kodévelopper version maladie ezali très virulente oyo penza ezali s'attaquer na système respiratoire na biso pe ezali kosala ti okoka korespire lisusu malamu te pe mema yo ntina liwa esengeli mpona bacatégorie pe ya lolenge wana koanticiper qu'il y a déjà en amont avec une cure préventive, il y a contre la malaria, évidemment avec les produits Oyo, baso présenter des choses qui sont efficaces, notamment Nivaquine ou encore de chloroquine, pour que tout qu'on lutter, qu'on permettre na bateau wana bazala à même ya ko lutter de manière efficace et efficiente contre cette maladie à virus Covid-19. Donc voilà un peu mécanisme de côté que vous allez comme parce que tout le monde a que depuis que Bakay Bandi ko s'est développé ko banda na premier cas où ils allaient qui détecter qui nous le tout comme na 30 cas tout le monde sentir que scientifique na biso to même l'état na biso akoka ko lande la piste alors que mboka loko les États-Unis sa première puissance na monde baza ko lande la piste wana alors que mboka loko la Maroc ba sombi ba stock nous surtout ya ba produit wana ce n'est pas pour rien il s'engeli ko analyser vraiment ba effet ya kitu wana et puis ko confirmer aux besoins ce qui est effectivement efficace on l'utilise pour la ko limiter parce que au vu que il y a ba nombre il y a ba cas confirmés zalina no mingité possibilité ko kiko zala pe en tout cas ya ko maîtriser pandémie wana na République démocratique du Congo sinon parce que n'est tozoloba soki maladie wana s'est développé makasi comme un niveau comme na ba Italie wana ba près de 800 morts na journée 627 morts na journée nous ne tiendrons pas croyez-moi nous ne tiendrons pas isengeli que ba scientifique na biso bala la te ba koka ko exploiter ba piste tenir surtout ko apporter ba solution les bonnes par rapport ya cas oyo ya maladie oyo coronavirus. Merci beaucoup na sepeli ko yeba ke bozala ke belé ko landa biso soki analyse Oyo c'est Félicibino, Boti que la biche un like et pour faire la bien. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne Oyo, merci beaucoup. Si vous en avez abonné, s'il vous plaît, au s'abonner, puis au cliquer la cloche pour apparaître juste à côté à droite pour que vous allez désormais qu'on soit la notification n'a bicho s'il y a une nouvelle vidéo en ligne. BMTV, pendant ce temps, on vous dit merci et vous promet de revenir très bientôt avec un autre sujet ou encore une autre analyse. Merci. Au revoir.